mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébra Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes na biso ya lelo ezali version la musica, mais avant na banda yango na zali ko banda émission oyo na ba note moko vraiment triste, pas nouvelle moko oyo ekoki ko sepelisa bato te, nouvelle moko nécrologique boyebi ke Nzambe mutu apesaka yepe mutu azwaka. Ezalaka pasi ke soko to perdre un être cher na biso, ezalaka pasi, mais na nyoso tu ezali Nzambe mutu apesaka yepe azwaka na kobanda. Tout d'abord, la nouvelle nécrologique, na ebisa kibino yango na 2 émissions précédentes, que ndeko na biso, moninga na biso, oyaza vraiment mutu oyo asala ke belepo na 5 minutes avec César Ngadi oyo avanti na Londres, na kombo ya Olivier Massamba, awitaki ko perdre papa na ye, o bozali komona na kombo ya papa Mafuta Mwanza Samuel Emmanuel. Donc vraiment et ça la biso pasi na mawana motema, donc vraiment biso netinga personnellement je suis passé par là na ebi et loko nini et ça la ko perdre papa parce que eza inexplicable, il faut vivre yango pour comprendre yango. Donc papa na biso Mafuta Mwanza, donc akufaki atikaki biso tozwi siko programme ndenge toyebisaki bino ke tokopesa bino programme nyonso tu ndenge ekoleka. Donc samedi, donc le lot tozo tourner émission oyo vendredi, samedi lobby le 3 ezali veillée mortuaire oyo kosalama na salle Fonac na Yolo Médical, référence ezali Yolo Médical, donc veillée mortuaire ekozala wana esika batu oyo bayebaki papa na biso Mafuta Mwanza Samuel Emmanuel Nabat oyo baebi Olivier Massamba na Londres et puis Joe oyo ya RVA na aéroport ya Nzili. Donc bato baebi bango na ba famille surtout biso pe tokozala wana po na ko compatir na pasi oyo ezali na ndeko na biso Olivier Massamba na Joe. Donc samedi 3 lobby veillée mortuaire ezali na salle Fonac, référence ezali na Yolo Médical, et puis dimanche ezali enterrement, donc dimanche 4 mai ezali enterrement, donc enterrement au salaba na nécropole, donc vraiment une fois de plus donc toutes nos condoléances, vraiment nos condoléances le plus attristé, le plus émis na ndeko na biso Olivier Massamba na Londres, na leki na ye Joe oya RVA. Donc vraiment bozala na force parce que événement oya pasi oya sala raboye soki ye papa akei boye bapeke biso tozali kokola soki papa akei mama akei epesaka susu force moko makasi. Donc pour rappel, lobby samedi 3 mai, veillée na salle Fonac na Yolo Médical, dimanche enterrement et kosalama na nécropole na 10h45. Toujours na même registre tokeisiko na kati ya Londres. Kuna ezali sur place oyo toitiko loblea papa na biso akufi na Kisasa, mais na Londres donc tozali kopesa nouvelle na mawa na pasi na motema. Maître Tino Sangola atika kibiso, donc ngai na connaîtra qui est personnellement na visite oyo ya président de la République na Londres, ye mutasukipaki na sécurité nyoso tu azali vraiment mutu moko malamu parce que baloba kaso mutakufi baloba malamu, mais Maître Tino
sangola azali mutu malamu asali pe ebele mpo na mboka awa na ba réflexion boyebi réflexion oyo esalamaki ya stade Tata Raphaël nakasi bomonaki na ba reportage ye mutu azwaki ba contrat wana asali musala vraiment makasi donc esalaki vraiment biso pasi na motema ngai ezali maître Wera Mukuna mutu abengaki ngai nazali ko imaginer siko vraiment donc maître Wera Mukuna pasio azali koyoka donc vraiment parce que maître Tino Sangola azalaki mutu malamu wana vraiment atatolba ke so mutu akufi batu ba lobaka makamala mais maître Tino Sangola azali vraiment mutu malamu donc vraiment to pesi na communauté mobimba to présenter na communauté mobimba congolaise na Londres ba condoléances na biso et puis na famille biologique ya maître Tino Sangola ba condoléances na bango donc vraiment ezali pasi makasi vraiment salinga pasi parce que to sola kine vraiment kitoko et puis c'est vraiment un vrai professionnel makasi na musala na yenyo surtout à salaka vraiment sécurité à président de la République et les kaki malamu pe azape na côté à masolo à bâtiment donc bomoni ndenge stade Tata Raphaël ba réhabilita kiango les kaki malamu grâce à maître Tino Sangola donc vraiment ba condoléances na biso na famille na ye et puis na ba maître nyo surtout bazali na kati à Londres boyebi ndenge na lobaka ke vraiment nzambe mutapesaka nzambe pe azwaka mais makambo oyo boyebi ngai na pasa makambo oyo na kufela 3 frères balandana na ba nenyo surtout donc na yebi ndenge salaka mais vraiment soko zali na bomoyi banga nzambe puis sala makambo zali nango sala parce que soko kufi yeba ke makambo esili eloko yo yokela ki pasi batu musu ba yokeli pasi te bakoya ko betela ngotolo ngai bandana kufela ba frère ba papa na comme esprit mususu na charger na tala penza ke ba frère nanga omoni hôpital bakoki lisusu te ozongi na ndaku bato ba yo tala yo batu na on lem suku bandeko pe lem su ba oya te puis musu balingi baya me bazana tante otikala yo moko okomika ko boule so zone hôpital nzoto koma malamu ozonga na ndaku so za na ndaku donc vraiment fin mutu ezala malamu to mona surtout ba matanga na zomona surtout awa na Kisasa donc même na poto et comme on est fait ba comment obenga ba traiteur ba comment osala et on a mingi na kendaka messe na enterrement ba salle na évita kango penza parce que comme kana ngo kaka marque non parce que ceux qui ba ko tiko na cimetière mutakotika na zate ataba leli après comme feti so babi mutatika no okomi ko banga olobike awa batu bakufa bakobimilanga donc vraiment to banga nzambe et puis ceux qui osana dikambo na yo sala salaka parce que l'aime so opportunité et puis ça mika moko nzambe apesi opportunité moko yo ki batu osali yangote et kozongaka isusute donc vraiment to bandi émission na biso na deux nouvelles nécrologiques où il fallait vraiment na bandana yango pour tant to banda émission na kata yangote na ba nouvelle abo donc pour nazong ça vraiment esprit to kota na kati ya la musique to marquer courte pause publicitaire et à ma partenaire na biso donc restez connectés sur Reclebra Original on revient tout de suite. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani
osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na biso on est Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche et na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number 1, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, Monique Tobandaki, émission Nabiso, na des nouvelles nécrologiques, psycho, vraiment, il fallait tout ça, là, comme moi, break, moukiet, tout tirer gibino, donc, va spot, il y a ba partenaire Nabiso, psycho, tout koti, nakati émission Nabiso, Bomoni na titre, tout allez kolobela, ba opposant, ba soi-disant, ba opposant, parce que, ba opposant, ba zali, vraiment, les sous-soutés, ba pauvre tu ba zali sous-soutés. Botala ba Frank Diongo, donc ba Longolaye, ba Bimisie na Boloko, donc aye a commissi azili poste zoamite, donc a changé na efface. Dans les années 80-90, génération à présent Tshisekedi dans Papa Kyungu et les autres, les 13 parlementaires, bas une initiative, et à Kobundi sa dictature, ndé, l'élo, Papa Tshisekedi est consacré, héros national, père de la démocratie. Parce qu'ils ont compris la mission de leur génération. Une génération, où il y a une mission dans le côté, est-ce qu'à trahir mission, tout à accomplir mission. On n'a que deux choix. Ou on trahit la mission de sa génération, ou on accomplit mission de la génération Nabino. Mais biso à la génération Oyo, mission Nabiso, eza nini. Génération Nabiso. Mission na biso eza nini awa biso génération oyo. Il faut que ba situation ya mboka po ba mission na biso. Donc mission na biso awa génération eza nini sango mokonzi. Ya liboso situation ya mboka eza nini. Tozana o ba bengi colonisation hibu. Colonisation rwandaise. Donc
mission Nabiso Ezanine. La colonisation rwandaise est incarnée par l'ancien président qui est M. Kabila. Il a installé un système na Congo où il faut démolir yango. Ndenge président Félix Alobaki ko déboulonner yango, ko déraciner yango. Lelo nazo yebisabino. Moto asali mabe na Congo lokola Kabila azate. Le mal absolu. Alors, mission à bas Congolais, lelo na génération na biso oyo. Tout s'est trompé cible, tu n'as comprendre que c'est trompé cible. Cible les a Félix Tshisekedi dit. Cible à bas Congolais aujourd'hui, l'ennemi commun, c'est M. Kabila. J'estime, moi, c'est un discours qui ne passera pas sur ce plateau, mais je l'assume, que Kabila a été un mauvais président. Je l'aurais dit. J'estime que nous avons eu la malchance d'avoir Kabila comme président. Il a mal géré. C'est mon point de vue. Vous avez fait 15 ans avec Digital de Kabila. Et je peux revenir. Pas. Mais botala opposition au Yamar Kakala. Donc Mobutu babanda ici comme on a papa nabiso de res mémoire papa Etienne Tshisekedi babandi bayokani bien te atiki mais soki matanga ye mais tant comme opposition sans armes sans nini donc Mobutu papa Etienne Tshisekedi a l'elisaye Mobutu a lela pona okotsa masolo ya multiparti donc kotika un père Mobutu a lela papa Tshisekedi a l'elisaye sans minduki sans masasi. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre, mieux, l'ultime réponse. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Mais si quoi biso opposition et comment nango par intérêt bon mon akam to lokola nanga lelo donc vraiment à comment opposant parce que babotula qui ba carré minier naie babotula ba carré minier naie donc à sepelité donc opposant et commis donc intérêt personnel tout la binobo comprendre avant de développer pour ba opposant sikoyo ba meki ko sala masolo nyoso tout tiba boma président nabiso Félix Antoine Tshisekedi tiba kotsa ba guerre ba moni ba kokite lelo ba opposant ba komi ko senga dialogue botala kaka type ya opposant autoza na bango lelo nanga lelo azali ko bomba ndeko na biso pe ba misusu bazali ko rejoindre ye po ba bomba lisu ba ndeko na biso botala Tina Oyo Nanga a commis les lots opposants. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Ils ont frappé, il n'y a pas de problème. Baza Makassi, je leur ai dit que vous êtes beaucoup de la position à Makassi, vous frappez. Mais ça, c'est rien, parce que c'est mon droit. Je le récupérerai même après 20 ans. Et je l'ai dit devant, je l'ai dit à Chilombo lui-même. Je lui ai dit, Monsieur le Président,
cette mine est à moi. Même si je mourrais aujourd'hui, mon fils le récupérera ou le redemandera à ceux qui ont fait ça. Ils sont là. Bino mo boito landa na tcheli bino boyoki mungongo na ya azali koloba donc azali ko réclamer donc na président na biso Félix Antoine Tshisekedi po ba misusu soki ba kombo opposant ba obenga sou Félix Antoine Tshisekedi obengi Chilombo ok Chilombo na Chiluba na tunaki baluba ezali donc nkoi ezali kombo mo kitoko mais opposant à la nanga lelo a witi seni ye mutu a déclaré que l'élection que Félix Antoine Tshisekedi a gagné donc lelo ba botole ba carré menye na ye o Kabila pesa qui est a comme opposant bon opposant boye bino bolanda bango heureusement que ba congolais ba fongoli misu avec Félix Antoine Tshisekedi ba congolais ba fongoli misu bazasu naïveté bazasu bazobate bon moni après avoir tenté de renverser vraiment pouvoir légitime au ba voter liboso ba voter deux fois. Il y a président le biso Fachi Beton lelo ba soi-disant opposant ba sengi dialogue. Ba sengi dialogue. Donc ezo kamisanga do ba meki ba masolo nyoso tout ba kanse ke osimba e simbité lelo ba sengi dialogue. Fayulu oyo boyebike abandaki kolobake Fachi Beton président le biso Fachi Beton azali pantin ya Kabila, le loyer moko a eu signé déclaration moko commune. Il y a fameuse opposition dont Nakati Fayulu Azalaki. Allez-y comprendre. Pour vous comprendre que l'opposant va pas s'abisoter. Fayulu Alobaki que Félix Antoine Tshisekedi Aza pantin. Il y a Kabila. Donc le loyer moko a été signé conjointement. Donc, avec Kabila, si ko bako expliquer biso nini. Donc, bota la rêve, il y a Fayulu, donc, bamsusu, babandai ko rêver. Fayulu, donc, ando rêver, akomakaka présent, nesika, Félix Antoine Tshisekedi Azali, ok, pouvoir, nzambe muta pesaka pouvoir. Donc, restez connectés sur Reclebois Original. On revient tout de suite. On est là où on doit faire la conférence. En fait, on a l'ILB, comme vous voyez. Le président est censé sortir de cette voiture-là. Voilà. D'abord les frères. C'est le président. C'est le président. Mais c'est le président de la République démocratique du Congo. M. Martin Fayulu Madidi, président élu. Les patriotes combattants résistants des Belgiques sont rangés pour vous rendre vos honneurs et vous accueillir à l'occasion de votre conférence à l'ULB. Je vous invite à passer les troupes en revue. Impunité sur les éventuels crimes économiques commis sous l'ère précédente? Pas nécessairement. Les crimes, je vous ai dit, s'il y a des instances spécialisées qui relèvent cela, on s'y penchera, mais je n'ai pas à fouiner. C'est ça que je veux dire. Moi, je ne ferai pas ce travail d'aller fouiner dans le passé. J'ai trop de travail qui m'attend. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur ça. La réponse, c'est que la justice doit faire son travail, laisser la justice, et je ne veux pas entraver le travail de la justice. Là, vous venez de dire la même chose que Félix Tshisekedi. Au moins, sur ce point-là, vous êtes d'accord, hein? S'il vous plaît. On n'a pas dit la même chose. Donc, binomo boito landa, heureusement, masolo o nyoso tout ozali komo na mboka na biso na milito. Mais toza na chance. Congo na biso toza na chance que toza président neti Félix Antoine Tshisekedi. Parce que azali na mission divine nzamba pona qui est botala makambo tout oyo tozo legisa na mboka na biso so ezaki Fayulu. Est-ce que Fayulu aza prenza na ba épaule oyo ko vandisa tempo ndengi Félix Antoine Tshisekedi avandisi président na biso donc vraiment toza na chance président moko calme ata bato mona bazo ningala boy ye agarda
toujours calme naïe, toujours calme naïe. Vous m'avez dit réponse à ce qui par rapport il y a Koro et Signami nana les États-Unis d'Amérique tant présent au ya Guinée-Bissau ya qui a attend va poser que question oyo il y a signature où les États-Unis sali pour na makambo ya Rwanda bon ndenge a répondre qui posait donc sans vraiment donc à Mikumi Sobia Lobanini. Oui, donc pour répondre à vos questions, monsieur Jacques Kini, je dirais d'abord pour commencer que je suis panafricaniste dans l'âme. Et donc moi, quand deux nations africaines se rapprochent, c'est pour moi toujours du pain béni. Je suis un fervent activiste de la cause de la zone de libre-échange continentale. Et je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette zone de libre-échange, on parlera de nous autrement. Évidemment, il faut qu'on se débarrasse de certaines tares comme celles que nous connaissons, avec des pays qui se comportent encore comme dans les années 60, lors de nos indépendances, où on voyait les choses qu'en termes de guerre, en termes d'invasion, de déstabilisation des pays voisins et autres. C'est des choses que nous devons bannir en Afrique. Et plutôt que d'ériger des murs entre nous, jeter plutôt et construire des ponts pour relier les nations, parce que nous sommes tous liés par un même destin en Afrique et par les mêmes défis que nous devons relever. Et ça ne sert à rien de perdre du temps à se regarder en chien de faïence plutôt que de faire, j'allais dire, l'amour. Voilà. Alors à propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Donc vraiment, à présent, Nabiso, Congolais, Oyaye Baraté, qui tous a chance, il y a présent ici Fachi. Donc vraiment, na évité. Donc, Faulu, Makambo, Ngoko, Kambwa, Tam, Giete. Congolais, Moko, vraiment, Monisigo, que Fachi et Sika na Yewana, Nzambe Aponela, qui est pour Amema Congo, et Sika Oyo Congo, il faut et Zala. Bako Sabinote, Congolais, Fongoli, Misu, Congolais, Toza, Marque Tozala, qui Kalate, Congolais, Yebi, présent Otozui, et Sika Zali, comme Mema Bisso. Donc vraiment, opposant Moussousa Kene vacances aux États-Unis, Ngozonga Benye Binoboya na aéroport Bondo Yambai. Donc basali ba masolo nyoso tu ba bimisi guerre, ba ningi ko boma présent na biso, basali masolo nyoso tu ba koti sika nanga, lelo to suki wapi ba monike ba makamuna ba nyoso tu échec total, ba bandi ko senga dialogue. Ba bandi ko senga dialogue. Donc ozomona ke za na sens mokote, eza na sens mokote congolais to telema to timba. Présent aujourd'hui, Azali Noko, Azali Yaya, Azali la musique, donc Azali Koko, donc Kinoane Tibiso, donc Mbendre, donc Ngoto Bobo, changer Biso Boulte, Tocha, présent à Biso, Maboko. Donc Tokomi, Nasuka, ya émission Nabiso Nalbaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc, Tokomi Nasuka, Boibika Base, Tokotika Base, Tobandra toujours, honorable Jean Moutala na Londres, honorable Jean Moutala na Londres, toujours na Londres, José Kano Kikakamene, maître Uwera Mukuna, maître Rajamoule, Nakatia Londres, Totiki Londres, Tokei, Nakatia Sus, pour le philosophe Eddie Edo, les philosophes Eddie Edo, merci
mingi na nyoso to sala rapport na 5 minutes na Namibie to pesa bote na petit frère propre Babi Lumumba toujours na ba côté cette fois-ci en Afrique du Sud to pesa Roger Bamba petit frère propre Totiki Afrique du Sud, ok, na États-Unis d'Amérique pour nous ça Mireille Emata, moninga ya Flore, Mireille Emata na mobali na yo, merci. Na nyosotu bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na France, Claudine Kanja toujours na France, Stéphane Jokol, l'homme stratégique, Stéphane Jokol Vienanga Mususu, donc le président Bob Massala, Mukajouetou, Bambo Tebele, le président Bob Massala, Tokena Kata Limoges na France, pour na opesa. Evariste Kazadi na Limoges, Evariste Kazadi, merci na nyosotu, au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi Awa, Tokeyi na ministère ya Affaires étrangères et coopération internationale, pour na opesa Mbote na Jonathan Mwalaba, aza vraiment mutu azofsa la fierté nakati ya ministère ya Affaires étrangères et coopération internationale parce que balobarakuna ezalaka mobulu mais vraiment Jonathan Mwalaba azali parmi bato bazofsa la fierté nakati ya ministère wana donc to kesiko nakati Espagne pour na opesa Beloti Mavungu merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tout ça toujours na dokotolo na biso Jean-Paul Djamba Kaoudi merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe, Abuza, Masolo, Nampunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément